Kinshasa na biso réalité ya banaki réalité ya banaki réalité ya banakino. Pape François a décidé finalement à koya awa na Kinshasa et sengeli boye ba préparatif pour na koyamba ezali ko salema cardinal Fridolin Ambongo a kitaki na terrain pour na ko vérifier misala ndenge ezali ko salema et sengeli boye ba que côté na ye alobi que espace ezali mukie kasi et sengeli bako kabom ko élargir pour te masolo nyonso et les kanaki to kon édition lelo bokozwa ba détail to kopesa bino côté na bango gouvernement basaki réunion hebdomadaire ya conseil de sécurité batalaki bongo makambo ya kasindi makambo ya sécurité na est ya République démocratique du Congo ba stratégie ezali kozwama pote makambo nyonso et les kanaki to côté kuna esengeli boye ba pe que dossier mobimba ya kuluna ekosalema na édition lelo et c'est boye ba na kisenso kuluna ba bomi batu kuna to comprendre te nini ezali koleka kuna insécurité bato bazali kodéployer na Kinshasa mais na même dossier wana ya kuluna Augustin Aimba oyo azali bongo éducateur social a ko expliquer biso ndenge nini kuluna ezali ko freiner République démocratique du Congo pambate bato belé bazali kolinga kozonga pona ko investir awa topé bato misusu bazali ko ya pona retraite na bango na mboka na bango kasi kuluna ezali ko décourager bango kuluna ezali pe frein na ba investisseurs locaux yango wana na édition lelo bokozwa série ya masolo wana nyonso na zane esengo ya kokutana bino isu mokolo lelo pona ko présenter bino KNB News. Réduction, il y a un train de vie dans l'institution, c'est-à-dire le salaire, il y a un ancien chef de corps, il y a un ancien chef de l'État, et ils allaient sensiblement à Kokita, ils allaient à précision. Argentier de la République à Pesaki, Nicolas Kazadi a expliqué que l'institution Nabiso va diminuer le train de vie dans Makasi pour que la population a bénéficié de Makamususu. Détail, il y a un reportage face au Kirombe à Saint-Libiso. Ce sera un autre. Eh bien, l'ancien président de la République va toucher aujourd'hui 75% de ce que touche le président en fonction. Na souci pe na vision ya chef de l'État Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo oyo ezali ya ko réduire train de vie ya ba autorité ya République démocratique du Congo, ministre ya finance Nicolas Kazadi a expliqué ndenge nini na 2023 awa ba kitisi ba salaire topé ba prime ya ancien président de la République Joseph Kabila Kabange pe atangi na monta oyo chef de l'État actuel azali ko touché alobi esuki wana te ezali bongo na ba institution nyonso tu ya l'État oyo bazali ko travailler sur yango na ndenge chef de l'État Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo asengaki ezalaki bongo ba réponse oyo ministre ya finance apesa kibongo na émission na média moko en place. Ce sera un autre. Eh bien, l'ancien président de la République va toucher aujourd'hui 75% de ce que touche le président en fonction. Et ce que touche le président en fonction, pour votre information, le montant brut, il est même inférieur à ce que touche le Premier ministre. Et voilà. Alors, c'est vrai qu'il y a à côté de cela des avantages en nature, par exemple le droit à la sécurité, le droit à un véhicule, le droit à des billets d'avion, mais globalement, ça n'a plus rien à voir avec les 680 000 dollars mensuels que l'ancienne loi, la loi qui nous a précédés, accordait à l'ancien chef d'État, en plus des avantages en nature, sécurité et tout le reste. Donc voilà, c'est pour le symbole. Mais ça va aller plus loin. Réunion hebdomadaire, il y a conseil de sécurité, Salemaki, na Katikuna, essentiellement, Lobeli, Masolo, il y a Kassindi, Pe, Nyonso, ils allaient sur le plan sécuritaire dans l'Est de la République démocratique du Congo, détail, ou dans un reportage. Insécurité na Est République démocratique du Congo et ça problème oyo gouvernement sama lukonde et là la kanango et la mukakanayango depuis un certain temps toyebi que chef de l'État a passé premier ministre Jean-Michel Sama Lukonde nzela ya ko organizaka réunion hebdomadaire ya conseil de sécurité mokolo ya mercredi 18 janvier 2023
Premier ministre Jean-Michel Sama Lukonde ayambaki ministre ya défense pe ba membre ya comité ya conseil de sécurité pour na kaka kosolola na tina ya attentat oyo eutaki kosalama kuna na Kasindi. Na sima nango aye koyamba kokisi ya ba député ya Nord Kivu pour na kosolola na tina ya insécurité yango. Kasi parmi ba recommandation basengi na premier ministre soki gouvernement et koki ko renforcer sécurité na ba frontière nyonso tu kuna ya Nord Kivu pour na kobatela population ya côté kuna kaka ndenge ezalaka. Oui. Bourgmestre alimete a pesi 72 heures na batu nyonso oyo batiaka bichacha ya mamituka zonga alobi ke bakoya kolongola yango na ndenge ya kosakana te ba détail. Bolanda na reportage oyo ya Jetu Kibala. Kin Bopeto kaka ndenge vice-gouverneur alobi Koko Mulumba alobi Kinshasa esengeli elata robi ya sika Kinshasa il faut ezonga lokola ya kala ezalaki kin label. Nzokande vice-gouverneur akitaki awa na 7e rue limité na place commerciale. Ndenge kaka gouverneur asengaki na babourgmestre nyonso basala misala na ba commune na bango. Vice bourgmestre ya commune ya limité apesi 3 jours na batu nyonso oyo batie mituka na bango na maison communale ya limité. Soki balongoli te bakokuta yango na Fourrière to pe na quartier 1 na Mitraille. Boyoka ye moko vice bourgmestre ya commune ya limité ndenge alobi. Il était question pour nous, la nouvelle équipe, de pouvoir faire un état des lieux, en commençant par le bâtiment de la commune. Nous avons remarqué qu'il y avait plusieurs véhicules abandonnés, des personnes non autrement identifiées qui stagnaient ou qui stationnaient dans l'enceinte de la commune. Et donc, Madame la bourgmestre a pris un communiqué officiel pour tenir au courant tous ceux dont les véhicules se trouvent dans l'enceinte de la commune, à pouvoir les dégager dans les 72 heures, faute de quoi ils vont les retrouver à la Fourrière. Et donc, c'est un message que je lance encore devant les caméras, pour demander à tous ceux-là qui ont des véhicules abandonnés dans l'enceinte de la commune de Limité à pouvoir venir les dégager dans les 72 heures. Gouverneur de la ville Gentini Ngobila ayebisaki bino esengeli kosala musala kitoko oya kosala te zawenda Kinshasa eleki partout. Oui. Ba député ya Kisenso boye ba ke population azali kolela pamba te kuluna o ezali kosala makuna pasi pe mawana quartier kumbu babomi mutu kuluna salite ezali kosala ke population bafanda na kimia te bolanda. Reportage oyo ya Jetu Kibala. Phénomène kuluna ekosilaka mukolo nini awa na Kinshasa. Bana mibali oyo bozali komona boye okokanisa bazali ba boxer bazobunda na kati ya ring. Nzokande bazali ba boxer te bazali ba grand kuluna ya kosakana te. Musala na bango kosala ka ba désordre awa na commune ya Kinsesu. Oh Fanti. Yo, bitumbezalaki awa makasi ba machete betamaki awa na ndenge ya kosakana te. Moya kutu to filme ezalaki te. Kasi kuluna abeti muninga na emoko kuluna akufi sur place. Epesi pasi mingi pe mawa makambu ya bo ezali normal te. Yango tokosenga kaka na bakondi ya la police bomeka nanu ko renforcer sécurité awa na commune ya Kinsesu po makambu ya bo ezali normalité eza mabe makasi. Kinshasa eleki partout. Oui. Augustin Aimba, éducateur social, azali bongo kopesa conseil na République démocratique du Congo pour na makambo etali koluna pambate yango ezali ko freiner ba investisseurs batobele bazali kolinga ko zonga na mboka surtout ba retraité oyo ba fandi pendant longtemps na poto ba lingi ko ya ko investir kasi sengo ba ke koluna ezali frein ya investissement makasi pour na ba PME yango wana
attirer sonnette l'alarme côté à Bakondi, basala quelque chose poté, mututa maboya na Congo, azala na sécurité, pena kimia, ndenge isalimaka, nabamboka misusu. République démocratique du Congo ezali na phase nango ya reconstruction, pe ya koluka kobongisa, climat des affaires ezala malamu po bato bazali misika, partout au monde baya ko investir, kasi blocage moko ezali ko continuer ko poussa surtout bato ya petite et moyenne entreprise moi musika ezali bongo phénomène kuluna ezali ko protéger ba petit vendeur te, kuluna ezali ko protéger ba businessman te, yango esali ke bato ebele oyo bazali na mikili ya poto balandaka KNB bazali koyoka frein pona koya. Augustin Ayimba oyo azali éducateur social à Pesibiso quelques éléments de réponse topé ba voie de sortie nini oyo biso population tokoki kozala nango pe l'état congolais akoki kosala po teto résoudre problème wana. Mikolo na niveau Europe, na niveau ya Schengen, na niveau ya États-Unis, ba Canada, génération moko bakomi zo ba retraite, bakomi na posa ba investir na Congo. Bazotra na mboka moko sika sécurité zali e vanda. Esika ko mana butu azana kimia. Ako no vert na ye azana kimia. Ako no restaurant azana kimia. Ako no malewa na ye kitoko azana kimia. Alors, bato bakomi na posa ba s'investir na agriculture, na élevage, na pisciculture, na mbongo na retraite na kati RDC Congo. Problème ezali nini? Omoni bamboko ba Suisse. Ponga na vanda na Suisse plusieurs années, et dans la France, et dans la Schengen bango moko ba européen soka zu retraite na ye okomona akene Philippines, okomona akena ye Indonésie, okomona akena ye Malaisie, okomona akena ye Thaïlande akiko vanda kuna pembeni na mer. Ba allemand, ba français, ba anglais, ba italien, ba kendaka kuna belé après retraite na bango parce que kuna bakende pourquoi sécurité ezali akende kuna bimina nzela kutana bakuluna te akomana nzela za kobanga banga te na buto za kolenga non yango salaka ke bato na bakendeke ba mboka wana yango naza ko lancer appel na bakonzi ya mboka RDC Congo bokembisa sécurité bokembisa bato batango ba génération moko commune bana mboka bakomi na poste ba zonga RDC ba s'investir na agriculture ba s'investir na pêche ba s'investir na pisciculture ba s'investir na élevage ba mbongo na ngwa repos mbongo de ezaka mwa moke par rapport à standing ya vie ya poto et occident ako préférer na Congo kuna ko vivre un peu mieux pas s'investir kuna et on a lancé mbela oyo na bakonzi ya mboka bo sala musa de façon que tout temps baza la sécuriser bakonzi ya mboka botala likambo oyo eza te ke le mati le kiti le sécurité le besoin sécurité non c'est un peu mon message étant éducateur spécialisé na mboka oyo bavandisa bakuluna bakoma apprenti na ba peinture na ba misala kilikili bakoma intégrer la vie professionnelle la vie sociale yango message ki nango lelo. God bless RDC Congo. Bonne année 2023 à tous les Congolais et toutes les Congolaises. Merci. C'était Augustin Ayimba depuis la Suisse. Merci. Matoi basala yango pona koyoka kuluna ezali musala te, kuluna ezali attitude ya mabe, ezali kobebisa image ya mboka, ezali kosala ke yo muto ezali kosala bongo likolo na yo Congo ezali ko rater makambo ebele ba mokili mususu to pe ba pays mususu ezali ko progresser tika kuluna sala musala po otombola libota na yo otombola kita ya ekolo. Augustin Ayimba ba conseil na yo ezali ko koma population ezali ko yoka ba kondipe bazali ko yoka avec impact na idéologie to kanisa mboka na biso RDC et ko kende liboso na batu lokola ba Augustin Ayimba boye. Oui. Ba telemeli Didier Boudimbu banani ba membre ya Ensemble pour la République ba sali marche à propos ya ba propos xénophobe au bon ba estimé yango ya ministre Didier Boudimbu et les kana ki ndenge nini ba détail bolanda na reportage ko. Ensemble
monene esalami na Lubumbashi epa ya ba membre ya Ensemble pour la République ya Moïse Katumbi bazali kotelemela ba propos oyo ministre ya hydrocarbures Didier Budimbu autaki kosala kuna discours na ye tribal ndenge alobaki kuna epesaki bien te tala ba membre ya Ensemble pour la République ndenge ba marché ba nzembu na maloba na bango esika opi bakende ko déposer memo epai esika bakende ko déposer memo na bango na gouvernement provincial. À comprendre ma silence. Si Makari hein? Mama Kari, des fois Makari tunayoneshaka hata mkimya. Mnaona? Parce que kwetu kwa ensemble ni furaha. Mais leo tunatembea na Makari. Na tulikatala désordre, tulipenda discipline. Na njoo inetuleta hapa. Dans l'ordre, dans le calme, nous voulons déposer notre mémo. Pembeni ya élection awa na République démocratique du Congo ezalaka nango kaka boye. Kote oyo baloba, kote oyo babunda, kote oyo baswana, ko critiquer ndenge kaka ezalaka. Kasi na marche yango masasi to pe ba lacrymogène ebetami kuna pona kopanza batu. Esali bien te po ba misusu bazoki, ba misusu bungani na baninga na bango. Ezali kosala bien te kasi ba gouvernement ya République démocratique du Congo esengeli kozwa ba disposition to pe mutu avant lo balikambu a étudier nanu makambo azali koloba po ayebite nini koya nasima politique ya Congo pardon badi. Oui. Beltexco azali kokontinue kosunga population congolaise plus d'un siècle au service de la République démocratique du Congo avec impact na idéologie toujours. Mboka pe kosunga population congolaise kaka ndenge boyebeli société oyo monene na République démocratique du Congo Beltexco toujours pembeni ya population na ko accompagner bango na nyonso lelo lisusu ayeli bino bakaye yao pona kelasi ya bana na biso classe ezali kozonga kala te awa na yango kimaka deja mbangu na ba magasin nyonso ya Beltexco oyo yebi ezali partout awa na Kinshasa na ba commune nyonso soko tuli magasin ya Beltexco ezali po osombela bana na yo ba fourniture scolaire ya qualité supérieure lokola ba cahier yao ba stylo simba pe ba cahier cartonné ya ba format nyonso ozana besoin ozwa ba cahier ya qualité pe ba stylo ya kitoko pona bana na yo année scolaire oyo bazala à l'aise kimambango na ba boutique ya Beltexco okozala desiti responsable bandeko nyonso basungaka bana mpo bazonga kelasi Beltexco mpo momesano ameli bino bakaye kitoko babengi bakaye yawu ya Beltexco oyo ezali bakaye réussite bakaye oyo mwana so akomeli yango akoechouve te mpo ezali bakaye ya réussite bakaye oyo couverture ezali makasi bapapier ezali pembe ligne de page ezali kitoko et puis surtout beteni ezali sur kitoko makasi oyo ya magasin na biso ya Beltexco eza na zone monene osomba bastock nyonso bolingi okenda bapoint de vente nyonso ya Beltexco l'intérêt à payer na basucursale pourquoi pas awa la Kinshasa na badistributeur bosoma bakaye kitoko oyo ezali bakaye ya uya Beltexco et surtout stylo na biso ezali stylo simba ezokuwa ezokoma bana balingi yango mingi mbongo ekomi ya botangi yo moto alingi kosala badon na baekole ya kosala baréservation na service commercial en tout cas bakosala les livraisons à domicile tous à l'école avec les cahiers ya de la société Beltexco et stylo kobosana te balobi tango ozali kosomba kaye yao vérifiez bien soki ezali na logo oyo ya Beltexco po ba mwifi bazali ebele oyo bazali ko pirater yango donc soko sombi ya mwanza ekolia yo okoumela nango te po ekosenga obakisa mususu kasi soki osombi ya Beltexco ozali mobimba ane mobimba bana bakotanga kitoko po bakaye na bango pe ba stylo na bango ezali ya qualité supérieure oyo tolobaki te tolobi Beltexco vraiment mosungi ya mboka Kinshasa et l'équipe partout. Arrivé à Pape François Kalamingite, c'est-à-dire le 30 janvier, na Kinshasa fait de l'eau en bongo à Kitaki na terrain pour na koyeba ba solo ningezali koleka kuna. Etikali kaka mikolo ya kotanga pona Pape François aya awa na Kinshasa oyo ezali na invitation ya chef de l'État Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Comité ya organisation ba accélérer ba visite na esika wapi oyo manifestation ekoleka esika oyo
Pape François Saint-Père à côté ya bandimi ya République démocratique du Congo awa na aéroport ya Ndolo. Ministre ya communication Patrick Muyaya oyo azali porte-parole ya gouvernement akendaki kotala ndenge nini misala ezali kosalema kuna. Na nsima na yango Cardinal Fridolin Ambongo yepe akitaki na terrain pona kotala ndenge nini misala ezali kosalema kuna po Pape François akoyande epai na ye. Kasi Cardinal Ambongo azali akosepela po avancement ya misala ekomi na suka. Cardinal Fridolin Ambongo azali akosepela makasi. Yoka Cardinal ndenge ya lobi. Et qui nous rassure que d'ici le 25, tout sera terminé. Je crois que nous serons dans les délais. Je suis vraiment rempli de joie. C'est un sentiment de satisfaction après cette visite. Et j'entrevois déjà comment la cérémonie va se passer ce jour-là. Je suis vraiment heureux. Papa Cardinal, pona bandimi ya catholique, olobi na bangonini. Base la nini na arrivé ya pape. Ce que nous attendons des fidèles, c'est de disponibiliser leur cœur à entendre le message que le pasteur universel viendra nous délivrer. Chrétien nyonso tu ya église catholique na esika ozali bongamaka déjà pona koyamba Saint-Père kobanda le 30 kino le 3 awa na République démocratique du Congo tokozala béni na arrivé ya Saint-Père Papa François oya kouta Rome akovanda awa na République démocratique du Congo pendant 5 jours bandimi nyonso tu ya catholique bongamaka déjà popé cardinal esi asengi soki ozali na kiti tope contribution il faut pesa po espace ezali mukie pe bakiti ezali ya kokokate yo chrétien oyo ozali sala kaka lokola mondimi oyo ayaki na mbisi mibale na mapas misatu po na kolesa full oyo ezali kolanda Jésus Christ esengeli kolakisa bolingo oyo tozali na yango tope esengo oyo ba congolais bazali na yango koyamba Saint-Père awa na République démocratique du Congo bongamaka déjà bongisa calendrier na yo pona koyamba pape awa na République démocratique du Congo ekosala kitoko makasi. Oui. Asbel les amis du professeur docteur Jérôme Sokolo basaki don ya bakisi na kisenso pe batu basaki don ya makila elekana kindenge nini reportage faso kirobe. Ba Congolais ya mitema malamu boye bakenda wapi bamona na kalisusu te mingi kutu bakota na bango bandaku balinga kalisusu kosunga batu te kasi professeur docteur Jérôme Sokolo ye atikala wana pona kosunga population mokolo ya mardi 17 janvier 2023 ezalaka férié kasi pona bango ezalaki na yango férié te na nzela ya Asbel na ye les amis du professeur docteur Jérôme Sokolo na partenaire na bango Chalina ba organisaki bongo mobange na campagne de sensibilisation na Kisensu na Kankabila kuna na terrain ya Masano na sima ya Saint-Ambroise botuni ngai biti ya campagne yango ezalaki nini yoka ezalaki pona ko recruter ba donneur bénévole ya makila consultation ya ofele pe ko kabola bakisi epai ya population ya ofele ezalaki na présence ya ba autorité communale pe ba notable na bato ya lolenge na lolenge bazalaki na manifestation oyo esika wapi docteur Jérôme Sokolo asalaki musala avec impact na idéologie. Yoka ndenge docteur Jérôme Sokolo apesi idée na ye global oyo ezali ko soutenir vision ya chef de l'État na ndenge kaka chef de l'État alingi bato nyonso tu bakota na santé universelle. Présence na biso elingi kolobate biso baimboka tozali kolanda be vision ya mokonzi ya mboka tata président Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo vision na ye ezali te bana baso ya Congo baza na couverture ya santé baza nzoto kolongono pe na yango tozali kolanda be nzela oyo asi apesi po te biso tozali Asbel tosengeli kosunga tata mokonzi na mission oyo apesi na biso po ete tosunga bato topese bango
consultation ya ofele bazwa pe bakisi ya ofele. Ensuite biso topesa makila na biso po ete makila wana esunga baye baza kosila makila lokwa bana drépanocytose lokwa basoldat na guerre po bakozoka bapota tokopesa bango nde makila wana po esunga bango afin que baza na nzoto kolongono. Na nsima na ye banotable pe bato ya quartier bazangaki maloba te po bazali babénéficiaire ya sensibilisation oyo tala mulongo ya population oyo bayaki kozwa traitement ya ofele bakisi ya ofele epesamaki bongo avec impact na idéologie population basepelaki yoka ancien joueur oyo ya Vita Club ndenge alobi oyo bayebinga ke o azalaki ancien joueur yango omoni lelo donc naye ko se présenter pour na moni santé pendeza bien te kati na terrain oyo ya lisano oyo biso ba ancien joueur to bandi terrain oyo nde sengelaki ntango nayoki sensibilisation ke docteur akoya nde tininga na ya mpona ya kolanda évolution ndenge ezokende et effectivement mpe ke bapesinga bakisi yango oyo oyo ezali mpendaki moto na ngai eza kotambola mpenza bien te nde nasepeli na yango nde bapesi nakende komela. Madame Renate oyo azali pe membre ya Asbel, les amis du professeur Dr Jérôme Sokolo, yepe azangaki maloba te abetaki sete boye. Tozo kokisa mibeko oyo mokonzi ya mboka alobaki que santé esengeli ekoma accessible pona batu nyonso. Santé ekezalaka kaka te pona batu oyo bazali na ba moyen. Non, santé d'après la vision ya chef de l'État, ezali que santé ezala pona mutu nyonso. Alors pona yango Asbel na biso ebongisaki na programme nango toujours d'après vision ya chef de l'État ko consulter batu puis ko kabela batu bakisi ya ofele. Gouvernement ya République démocratique du Congo, ministre ya santé tala batu oyo koiko sunga topo koiko tia maboko tala bango yeyo Dr Jérôme Sokolo na motema malamu na ye soki azali na apu ya makasi akosala makambo ya minene. Oui. Est-ce que ceux qui va passer prédote moi si akoki kokende mbala moko po basi ebele ba peseli kaka ndambu ya bakaze na mwa $100 mbangu kokende kolamba kolala pa mobali somo pasi pe ma situation yango bolanda tolobeli yango na reportage oyo ya Jetu Kibala. Tambola na mokili omona makambu tambola na Kinshasa makolongulu okota mayandi affaire oyo ya kokota kalibala na predot ezalaka nini pe euta nango wapie yango magazine ya KNB ekitaki awa pona koyeba predot ezalaka libala to ezalaka libala te po ba jeune fille lelo ba koma komona predot lokola libala na predot bazolata bilamba ndenge moko pena bakosala feti munene lokola feti ya coutumier amikangi bilamba na ye akotinda kwa libala pe abandi kobota bana ye yango magazine ya KNB ekitaki awa pona koyeba predot ezalaka libala to ezalaka libala te boyoka population ndenge balobi. Pona ngai en tant que maman na olobake predot eza libala te. Predot eza libala te vraiment na beti sete predot eza libala te. Des familles baye ndenge bana babanda ko vivre en cachette ko famille baye on va la décision de maman la bino aye banga papa na bino baye banga azu que quelqu'un batu baye basangani na famille en moi c'est pas vandi non c'est qui va komela moi ji moi quelqu'un nini et si moi quelqu'un casé baya kana mais le kuta mabeza libala ti bon talaka Kinshasa na biso ki lelo vraiment le kuta mabe mikolo na beti c'était ki lelo nde ki lelo ngo peso be misala ngo makambo bon kale bazala ba staff ba concurrence ngape la vie chérie na ngai abima ke pa na biso talaka kaka mais le kuta mabe en tant que maman vraiment predot eza libala te na famille o bazali bien éduquée tango mobali aye présentation predot comme présentation ba ko jamais ko libérer moi na bango ya mwasi akende vers mobali non parce que tant on va prendre la place moko mobali ya kozwa lisusu courage ya kobala lisusu ete bavandi place moko bamesani bapesani bana
etika famille ya bongo eza kaka neti yaka tofanda etika modele wana omona otobaja obala mwana mwasi wana te ale sukasuka omonaka libala bongo okabwana na bango kaka lokuta mabe conseil na opesa batika basala na bango kilelo na lolendo te eza ntina te bekonveni ezala nsima charge ezongela baboti ezala malamu yake ozeli mobali ya honore yo ubi aye kopesa mbongo epa baboti na yo nde apres okei predote epa na ngai eza lokola kanga lupango predote ezala libala te wana nayebi yango te eloko nakoyebisa bango eza yake soki ke mobali alingi yo atake aye kosala predote ifale yo ozalaka na mabondelika mpo ahonore yo soki alingi mwasi na ye alingi atia ye assurance mpo mibali mosusu balinga ye te yango akoya aye kopesa masanga mpo bazala sike motu wana mobali wana aza ya ye eza malamu bamosusu bakendaka kei mpo akei tanto bapredote azalaki na zemi ntango aza na zemi moya avanda na ndako na bango eza te ndenge kaka mobali aya kopesa masanga singela kei ango soki aboti mobali na ye mibali mosusu akozwa ye kobala mosusu ekomi libala kaka mbala moko nga oyo nga nakanisa predoti soki bato bakatisa yango eza libala te ndeko mosi predote ezalaka nango libala te kasi predote eza nde présentation famille ya mobali bayeba yo mpe famille na bino bayeba mobali na yo kasi lelo bokoma kokanisa lokola predote ezalaka libala ezali na yango libala te bamisusu kutu bakoma kosala predote nzoka nde eza anniversaire ya zemie na nsima ya predote nzoka nde ezalaki na ngingo ya boye ezali malamu te Kinshasa eleki partout oui. Mboka ya bana TikTok ya lelo tofui bino nini bolanda. L'objectif ya Maman Mishka la reine de Panne ezali nini? Objectif nanga ezali to zongisa valeur na biso ya teni na biso africaine to tombola lokumu wana ya teni na biso africaine teni na biso africaine teni na biso traditionnel ya mboka na biso ezalaka nini mboka na biso Congo ezalaka nini liputa yango ngai Maman Mishka nalingi tellement kolata liputa mingi parce que je suis une femme naza femme congolaise naza maman congolaise naza maman africaine yango wana na yeli bino objectif biso le femme africaine tozonga na authenticité na biso tozonga na bokoko na biso comme exemple ndenge mama na biso cc abandai kolata liputa yango na lelo na yeli bino ndenge nini bakangelaka liputa mama na biso cc ndenge azalaki kokanga liputa na mutu l'autre fois nasalelaki bino ndenge nini mama Biliabel akangaka liputa na ye na mutu ndenge nini mama na biso Bobi abandai koyela biso toujours na liputa amatisaki lisusu lokumu ya liputa surtout mingi ezalaki na métrage toye komona lisusu mama na biso mama Denise Nyakero molongami ya président de la République Monsieur Chilombo Tshisekedi Fachi Beton ayeli biso lisusu fierité wana lisusu ya kotombola lokumu ya liputa ya mboka na biso Congo. Donc yango wana ngai Maman Mishka na ina objectif nanga mama pour donner encore de la valeur à notre tenue traditionnelle liputa. Topé sa tenue na biso traditionnelle lokumu. Liputa là tama partout. Tu peux être belle avec la tenue traditionnelle. Okoko bima élégante partout là où tu peux aller. Na tenue na yo traditionnelle. Donc la souka édition ya mokolo lelo na kina plaisir ya ko présenter bino ya mokolo lelo. Bon continue kolanda Kanbe News o ezali bongo magazine et puis ça ba actualité en continu na lingala mon côté na République démocratique du Congo mobimba pambate awa to pesa bino ba information ya source ya bio ya solo bezite kasi musala ya ba professionnel pour nous servir bino pambate balwaka l'information sécurise ceux qui boyé bien information ne beaucoup ba ndenge nini mboka et ko tamula malamu sur le domaine politique économique et social et surtout pourquoi pas divertissement, sport, pe makamundenge na ndenge ba santé na bino et intéressant kabiso. Merci Botika la fidèle.
na KNB News nde tomonani mokolo ya lobby avec impact toujours na idéologie. Magazino Magazine Kinshasa na biso réalité ya bana ki réalité ya bana kino